azoyoka nga ayoka nalobi na lingi lisu Congo te réseau eza bolo o na zo bisonde makambo moni batindenge ba convocation côté ya bino boy na meminga ngambo mama naloba no classe oyo kinga pourquoi makambo etali ko sumba to pesa ngo faute me utaka na munoko après kitina se convocation eza yanga tata ba yena ozela bango John wana ba John bazebele quartier pe ba komi yanga te est-ce que biso zakana kinga bois ana kisasa meyoka to yoka na ba dirigeant Real photo benga na coach wana to poli 3 matchs déjà congolais à mututé et puis convocation eza moyen moko pe ko sala ngana bwa kangunda ngata na Brazza no bwa kangunda. Ouais, bienvenue à notre chaîne La Grande Découverte. Vraiment na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo toza dimanche. Na souhaité bino ba bon dimanche esika ezwami bino. Na La Grande Découverte, pas de polémique. Non senga bino vous partager. Abonnez-vous massivement. Vous a jamais déçu. Lelo toza na limité papa na biso pasteur John. Donc batoli a pété. Yom to vandi na ndako. Ba bazano ba abonné te. Partager mission. Tindela bango tindela bango ba lien ba partager ba s'abonner et ça la biso bien makasi. Na La Grande Découverte, bokozala jamais déçu. Émission zanga polémique, ba news a bien, ba tolia bien, makamnyo so bien. Na pesi mbote na maman nanga Rachidi maman na Lima. Na souhaite ba bon dimanche na sans plus tarder tous les cas. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Vous sentez bien? Très bien. Par la grâce de Dieu. En tout cas, papa Nabiso yo azawa. Nazo senga bino abonnez-vous massivement. Vous allez jamais déçu. Papa, si je ne eli bisole. Si je ne tinini, chaque jour tu le baka ko tu le baka. Mukili eza école ko silara jamais atoko mimpa que faut apprendre kaka. Na mukili ko koma mukolo babangyo na âge mena kibomoto zana mayela bomwa ya bomwana mususu ko mona mwana mena makambo miko ya mikolo parce que faut tout no mwana wa za muke akoma na makambo kwa mikolo azo prévenir danger comme si amona mingi mazana no muke euti wapi eza calcul ya ndenge muto asantaka botosi musu ba relaxa ote euti na yo moko pona ko kebiso ke soki na sakani danger ko memanga avant na vie. Bana misusu bazwa botosi ya kopesa vina bango rezo ba bwaka po bapesa confiance bandeko baza basoda. Lokwa za ndeko soda nyoso azokuta nango na nzela azo kipete ke o nazo saleza malamu to mabe. Et ana ba danger mususu boza na famille mbongo me mbongo libéré avant okufi no kyo cimetière me mobola ti atikali. Pourquoi mona mobola liaka mabe a umeli koleka mwana patron ke noki lokuma bomengo basireke na ndoko ke tozana tata mokonzi mwana salo ko sala po mutoko kangayo azate. Elongoli makanisa ko tamba na van normal neti bana nyonso oza mwana lokola bana nyonso bozane na mbongo po boleki baninga me kote nzoto bozande ndenge moko vraiment soko zo comprendre nga eloko ezangi na Congo lelo na Congo soko za na avantage ko zwa omoni muninga lokola pamba nzoka yone bozaka besoin moko ninyo mobola ko sala mokonza ko sala te bisiko yo kenda to koma te menyo c'est ça voyage na lobinga rappel mobola suka na voyage ne kaka soki yindi ba ketela mutu na mboka to malade yindaki papa ko kwaku akufezaka voyage yo mutu mbongo jo avion ke poto ke pe voyage biso so to kufi na banzela ya voyage mutu mbongo soka si ba mila che na banque ba ko benge prêtre pa le kambongo cha na banque ngape banki na ngabo yebite même na quartier na bomba na boutique ba carte tondi 6 ezaka banque mutu ba carte ne po ngaso si carte tondi no koma muno na quartier ba nyonga mapa na ko banga te po na commune ko le konzo ko patron ebite so comprendre nga très bien na oye biso makambo po na ko zongsa ke tika ko mona muninga pamba soka zangi to ezali mutu tu azo répondre invitation mukila za mutu zo bazate chaque qualité a vie père mutu na niveau za o nyoso mone ye na mukile ko tulaka jamais soka za neloko moke boye kote musoko sepela na ye o mususo mone akelela kote mususo ko kama za les kote pa betra ke maboko me kote musu muyibi pate ayoko na bimi muyibi pona condition mais na kesi sa makambo basenga inga isenga kimbongo ebima na luki na fa normal mona nte po pays misala ezate na risque na iba kuna balandinga muyibi na kimi mais kote na kebi ma prêtre ke banyonga mapango na manu bofuta bimopi hôpital ba betra maboko openda nzamba pa apamba me kuna basolu kangana ku na kufa siko bakobomba na nani boye bayo bate yayo bite yake vraiment habité ça comprendre papa tu comprendre on comprend pas na lo bano wana si papa on a joué bisonde makambo moni batindenge ba convocation côté ya bino boy na meminga ngambo vraiment
malamu nini na mabeni onazo bebi sabato onazo fungola batu nzela bazonga na kimia ko laksa batu ke keba ko sambela mingi eza bien nzamba lingo pa lingo banda bomwana biyo mavio sala ko kufata lingaka yo tika distraction ko pesa ko confiance na mabonde mingele kanzoto na courage bimisa nzoto eluka pe bomba yo si mo sambelo ke na kimia nde na memi danger donc ngambunyo so ya mwana na lo bano polele na ebite na lo baka nini po ba comprendre nga facile nazo pesa cours moko série pana nga na lingaka chèque ya muté mona na te pesa nga na za vomenga na zanga tanto nga na zaki courage mais muto za pembe na zwa po soki ya zui bokomone pamba ta zui muké mais ça na batu mi baloko pesa bango solution ba bike muto solo yeyo comment lingi soko zui batutu balela nzala comment sengo na so mona ngo kimako leka baninga comment soko za na liberté baninga bazana kasho makam nazo pesa ko tala omoni mukili komeka ko tombola mukili to chango na mutu basa elo kata bikata liputo balingaka bache omema ebele baluka bamema bakoisa itiler kuta sala tu atombola mukili asuka ba babitala sala paro yo yeli okuti sala mukolo kosima nzela polo olongwe omoninga échec na réussite etali mutute etali ngande na okende ba para babotanga oui bo c'est la résultat soki na zui soki na zui te bol bakaka te to botaki mwana bimine ya saloka bobota te bosopase mimena mwana kolabu abunga pona zonse binori ya bokontenga te na liste bana bo rupenga nakosi na pesi bambote nanga na Nancy Fangundu en direct des States bambote belé sike zwami en tout cas umela na pesi susu bambote nanga na visa Schengen en direct de Paris mokonza Colombie du Nord bambote belé tonton na pesi susu bambote nanga na Jani de Londres bon séjour nous na Matadi vraiment bambote belé sans oublier Prince Molato mwana ba mama cordon bambote belé na bosanité ya papi vienanga papi menayama boss a mwana mukie papi menayama. Merci beaucoup Toleka. Vous a jamais déçu. Émission na bo solo kasi na mate na pasteur na biso John qui est bien makasi. Papa ne bandel toka ki obeti li solo ki batindeli convocation et comme na niveau nini papa ezana batu na ba abonné na biso baza posa baye ba eza bien makasi po baza penza na susel kamboana. Makamba onde bango moko ba bio basala ki puis na ko tela convocation eza yanga tata baye na osela bango. John wana ba John bazebele. Quartier pe ba komi yanga te. Est-ce que biso zakana kinga bois? Toi na kinga bois te? Où est-ce quartier industriel? Où est-ce qu'il va se tromper? Et puis, Congolais à Moutouté. Et puis, convocation, c'est un moyen de faire ça. On a bois Kangunda. Gata na Brazza no bois Kangunda. Jamais. Na ebisi bino na lingi su Congote. Oazo kanga ayoka. Na lobi na lingi li su Congote. Réseau ça bolamo na bominzoto na kobomanzoto na koluka kozong sa batu na nzela. O ni récompense à 100 francs. Na batu ba pesinga. Mais bon misanga mabeki yo bopesa convocation na likamuni na détruit ni na bepsi nani na bimi na mwasi ya nani na ibi nani na koseli nani na kewa boko selanga viol o boko selanga baninga misusu viol ngo ya nani na bimi na nani et puis na ba camarade te ba camarade na ka ba journaliste ya basi na mibali on mso mona boto toba na ka tamsuna parce que ngape na kipakate oza tala na kota katina ba boîte na beto tutola petite na ba boîte nga musala na biso kaka na kotaka partout nga église naza wapi naza fête naza na bekala naza na bar naza na kana somo eloko te na yako luka bandini mabende na pengwa na bano polele gaza ba journée c'est pas comme ça to bimi to kebe boîte mo to koti pe na boîte a sombe pe to sombe et ta passe mbote to lebe baba to simda ba to bimi ya meso baba varia na ye ngape sikre na ngana melo so comprendre ba musu spécial ndenge moko et tokela so maboke ba na za ba tutu na kutana ba kutana na confiance ba to se koleka likolo muta likolo pona bimati lelo mo mtape nganga te banda CNN rien na ba no pole ba rare tu ba linganga na bande na suka mitema be kotre ba ba jida ba inanga pamba c'est pe na memo ka muteme bebie pa pamba ayinanga ti lelo na bi bango ebele na bokoloba baza tala yo moni nga so se pe nanga lo banza menda toucher yo pamba boye rien na ba no polele comment na makambo na sala ya bien pa sunga bino bochenga kaka ni prime mais oso mabe tondi ki sasa bo pesa ngo privilège oyo ko bebi sabatu boluli oyo ko pesa batu rezo bazonga boboyi or par na zo sala so ba passer na fungola église wa na bote bandimia nani na zo tia ka batu nyonso pe na tia na bandimia église te ba mo ba passer ba finga nga aventurer escroc comédien
on a vérité batalaka mateya mpe bazwa mayela koteya ebele bainspiration esilaki ta bakomisolo apeta yoki abambi 4 verisa alaki ete abimi paster ya danger na tia nani kala nga na nga mama oyo ayebi nayebi so tokokende maleme opianga raison yango moni ebele bato bando simple bekoregrete masumu ezaka nde kitoko koleka manga bandi kowangana avant déjà mo te misusu nga susu boye te enga boye te mutu moko boye a remplacer na place à Jésus biso pe mama nga na mondima mutu te na mondima nzambe passer ateyaka nga na ndimaka mateya na ye po eteyinga nga tulo mateya ya tv ya wapi eteyaka nga nzembo mokili oyo boyokaka soki naleki partout mo nayoki eteyaka nzembo alwambo kombe eteyanga banzembo aredi kombe eteyanga banzembo lokola tala ngambo na ngambo ebi nzembo wana ya basoki dia nzenza soki vangu oyimbaka nzembo moko besofele tambola malembe nazali mama ya bana nzembo soki bakombe noto na 11h30 avokende classe nzembo ngo te soko oyokela sike so no kati ya place na tambola nekenge même chauffeur soko ayoki te na nzela na tambola malembe mpona kotuta bana classe na 12h banzembo éducation banzembo redi ayimbe se éducation komo to wana mukili koboyaka mutu te biso tuta bikela manzambe combien basambelaka te mais balukaka bango mpe na molili bazwaka bango te mais baza mpe na protection te soki bazo batema na nzambe koma yo mpo sambela komona kwa lolo ekomi ya yo boni ko biteya teya mama tambola malembe kobetaka tolo na mokili te oyo akoti lola nanu tomoni te yo namonaka bateyi mingi ya lelo na bandima lelo tellement baleki lofundi baningi owela baplace nga so na paster na owelaka place te neti nga naka na poso obeyanga paster te paster mosu obengako kaka ndeko John nga naza révérend nabika nga ndeko John elobeli moko ya baorgueille amipesi valeur aninga kitya muninga natenga tandimaka ponga bobo tokomi kitya ta bolole oyo ozo comprendre na mawa yoko changer na naza pe na posa pasteur ngam na ponango bowela ba théologie na banana nana nzamba saka na bino nzamba saka na moto motema na elingi botoni tibe gisi combien mauvais ma popo pied mabonzi parce que botei batulola boko mne ba fanatique bandimi oya kwa na fatira parquet misi $10,000 prêtre ye les gars na kicha liboso batandelo elamba loko bali mali kamuke bo moni frère o sero apesa ke bere bakumisa na l'état d'âme na yo koto zimbongo loko so ba kicha église batombolo lokumu na baba ba français na église so rebi français to sambela mabe ba pesa posa munene po benga batambo ya mbongo biso to prière na lingala ba bombiso na intercession bo benga na mili bo bebe ata français sakana bate ya nzamba pambola. Merci beaucoup vraiment nzamba pambola papa la biso pasteur John Altolier kitoko apesi biso tokozongo nulle part ailleurs ce qui n'a été. En tout cas nazo senga bino eloko moko abonnez-vous massivement. Yo mtoka batolia pete linga po partager pa baninga ba on peut ba baksa. Kokoma mutu eza mama na bagarre kolika kolia. Kolia eza droit kopesa mutu rezo pa ko malobi. Mais kolia mutu sala mutu akola te. Po balia malamu kolika yo nanga yo yebi. Lelo mutu mso tandinga kolela biloko aliaka kondima tema na bitumba ebela makasi. To mona nenga kola banda bo mwana na miliki kutu amela te. Avivaka pa batu ya nyongo mais comment komi mutu na vie courage. Kopi na yo nde ko peso lipa tika bitala tala. Comment na koluna makamba baninga koleka yanga menga moko kolonga. Comment na kofanda na tala makamba baninga o za lokola ngana betra ke maboko me o yanga na fandi na bosani mama. Na kotala kongole kozopi yanga kanda. Omoninga soki na zapiaka na beti kope simbite vomena ke ndotala pire ninyo azaka pire nga so na komela ko bomba secret na ngata bominga na nzala e ko refesete soki te na zana bande ko bakoza 30 mais na ndeko musu na tali o so na ke pa na pese solution likamunanga a ko résoudre vraiment nga na zaka piaka te na fandi tongo tipoko na kufa nzala non et ana eloko eleki kaka te lokola ozangi ya kolia etungisa yo okoma mala lazima za mukolo ko senga nani vraiment vome zala na nzala ya mbongo na liaka na ngame na zangi mbongo pona ko sama makoki mbongo na ko mbongo na ko fungwama mais bon mona ngalo bi pona liaka na lalaka na la mukaka c'est ça so ana kongo toza na ko lia na ko zanga sangane komi danger te malikunya pe kota bate ekoti na lo bana yo miso anzala na kati ya quartier okosila mailo kwa mbwa ya bungi kolona vraiment mwana mbwa bungi kolona tataka mnyoso ndiro ko na ngate o yete o ko na ngate yete nakosi kala alo bana yo mokate soke eleki omona mutatanga mbongo na arabi site makanisa nzelo comme solo ko yebie malamu oza shikito te
ofeza papi ofeza Jani tant opousse na omi na mona wa pa yepele ko munimbo longa kuna muyibi omona koma okomi kutu na kozwa yo ondiro yebi okozwa yo wapi ozwa yo wapi mutema be ko takati Piaka soki eleki nga si na tambola kote mobe mokate na totala moto esimbi te nazozonga na komi na balabala mobe mwasi wana pe na yebi ete na mona ete me lupango wana kangelongi nango ti lelo porte rouge ba yebi olamba biloko na mekate na mona te me solo wana de la sike be pise koka kata yi matungulu bien mungu ekoka na kosi ko ngumba manaka ngala se po sole ko tanga mingi pe nga mama ezaki sola mabumu na bunga kango te sola mabumu na bosa na neme na kanga nde document na mona lopango molambi na mona ete na ete ça comprendre nzungu na mona te sola pamba nde zo kota na sentir que maman ayebo lamba tika eza sola pamba kotinga na zona bike maman ayebo lamba mais na moni mkolo nango te ni na zolo bawa na tiaka batu makamba mike po bolongwa na kalikila ko pesa raison na via baninga ngandeli na zawa tato ya mapasa tokokana bilongi to la chance moko te magatu to bimaki nzela moko kabela yo soko kokite ne famille ba mona siko passe ba en charge soko bandi ko tale la famille ko bimelo ko yenga même bana bango ba mona otina te otro bike na zande ko papa ba mona bolole o mona mwana ndiko na ko sakana lo ko mona muke oncle memanga okomi jemba baleki tala na oloba makambo yo ndeko soko yo kinga na ote original zanga nyonso tikala na dignité na yo etikala na o libela choko kufa baseka obolole lipapo za kanzala nzala motambola pa batu nyonso te soko zabi waya ministre senga mama na loba no kleso yo kinga pourquoi makambetali ko sumba to pesa ngo foti me utaka na munoko après kitina se tant to lera pourquoi to mena ngo foti me kono ko sumba so mina misa bate kominga gambo o alera libosa batu ba wolola ka to lie pour que le koma wese or biloko to lie te soko tika ngane pole ko koma ko nye to ko sala libumu makambu pa pamba bate ya yo on comprend très bien. Zoa damas il y a te chawana 4 jours ko lumba ko biloko ko tilibu libumu. So boba o te apente mabe. Boko sala libumu pa pamba. Tala bate ya original. Makamuso zo kutanga zangaite conjoncture ya vie. Na sengi passion yo tebi wa o etalinga tala yana mutu mususa kondi mapasa boko senga bandiko babonga andimi ba wolola e matambola e moko cheko si e ko simba so e pa okufa ku akufi base belé. Mais si on a un moukonzi, à qui ne pas les ranzalate. Moi, si nous avons un moukonzi, qui ne pas de maman fanda. Au tala, bato aboende nzambalinga bango. Et le torba te oase qui la munanga. Assemble la te tikazwa. Et le lio bilela. Bato balela kamingi bato bakufa kafan. Nazo peso conseil. Tala mutu tala la et akufa ngo kuta senganga jeudi te. Oki bilela lela ekumisie. Ponza mazo tala publicité zo sala mabe. Baninga so bana passe ba otamba ne kenge pongani na pesa bango pema mais yo rotale lango ko motela batu lokwa ndo yaki anyongo omoninga ye mutu toto o comme so ba mono fo bakima o azabi senga ozoko se disqualifier avant match koka même entraîneur atala ka soki na kati ya teroza waya we ozo so bale mingi te ko bando bima o roza la fouteur mais soko tindi bani mata zala kuna kangaye ozo fouteur maso motivé baninga to tikama tisu ko mona mutachaki bia bimi me fouteur ati kali boye ba terrain yo biyaya biso ba fouteur bango ba ko ba titulaire ndengeni esenga na tanga challenger article 1/02 na yela nini nazokende wapi na bimisanga na tongo lokola camion so emoni ba cliente me ebula ezate ngake na subi waya te hein pona yeba kisasa trop tellement na tambola mingi na kanga kisasa ko le carte géographique na kotangelo tous les 24 balabala ya kisasa quand on va vendre baba nyonso challenger ni na yebité difficulté à vie parce qu'on a mamu kenzamba pesi 100 francs na koma zoba kapona tala e bele boko sela mfutema ngana te akalo sambote nzamba za ya biso linga nzambe za la courage na te akamuta mukini ndenge to zawa challenge zawa timko lo kufa za bagara libela au boy championnat senga lipandolo ngana terrain so za na terrain si samati mobimba biyaya yoka mabomba bateya yo ajo komi nango kolande ni yoka belo batilo kwa mutabu abungi vraiment na ko sote mutu mususu na tala na ele kilanga vie za nini vie za longola soni vie za oya zwa sala nini ngai nini qualité vie za na catégorie nango eza lokola wenze boya kambongo te obanda na 100 francs likolo damanze ko bima
ngana kenda wenze na 100 francs ngana somba ndunda na ta ndunda ezate na moni ba mange yaki balongoli ya bien oyo pola politique yaki na saki na pesa 100 francs na leso ki 9 kutu ko tonda na le ka secret manga tu ko mela mai na nzela te poko kaposa ko sumba no noki biloko ko pola soko le boya mai lobaka na yebi je oyo kendo mela mai pembeni na ndako po wese za pembeni soko mela mai musika ba okango ndoki na barabara oko bimisa mu pepe na nzote balani te mama na tamba na simbisi mana kangi ngana nga tozo boyana ko bima wate foti na ngate na leki bitabe pola tro dikola desa taba na tamba na denda balibu mebini kudi kudi seki bitabele eleki vraiment tala challenger yeba mboko ya oso tamba na et puis ezana banya musu soki ye avo bime toki saka mutu o toki posa longa bilamba nakosi muko na ebite pe oza mutu te ngana kutana banya oyo ngamo na kombi somo te nzote toki posa longa bilamba ozoka libumulo kwa neti mama na ngai atako tongoleza ka boyite ya pesa ka so moni wese ko kota te fotele ma soko sakani ya bimi wana azanga okobika na sina komi me o nini yango kaka masiwa dindaka na libongo ya sumbeli kana na porta we ya wese ya koti te ya sumbeli awa tala naibisa yo mboko yo tala na sekina tala yo zia mukiloko yesika na waba no conseil vindenge tozawa pardon na opeso conseil ko banga muta mukilite pesa e respect vie na zo dépendre na yo pasi ya vie ete ya yo nzambe lokola bomi yo te tika bibanga banga nanga na nzambe nana cha muninga muta changa nani nzambe so koma pasi na ngata bo wololinga na banga po bo wololinga na ko pesa ne confiance muta pesa nga pema ba match nyonso ba biye ko tala premier mi-temps te so bongi na 20 wana yo ngana ko bonga talo kwa wendo na prolongation tina ti Robin Nzamba sali patience ya wendo nakosi wena nginda chi suki apemba komi ko kasimbi nzete elipamboli quelle patience tampeye akena alia na 23h à l'heure baninga tu baningo nimba embimbi emonani mais alala à l'aise kolia ya poko likaka ya tongo mageto umisaka na nzala ape so conseil na vie faut inangate soko bololinga omifingi pam ponga moko mutakolinga nga koleka kolonga zati ngande kolonga so na okende bo seki feyo yebite tikanga nanga epe soko ta mitifi panzambe pamba tango bololinga nzamba zotala bo bino sona kila bino komo bololiye yo pe koma boye ebele bakoya pya bo seka batu ozoka chance ambongo oroleka kota bina bino bobonga kolanda biso babola po mona na biso to kosenga po pya kate we na voiture kuno moni biso volume mati o freno ko benga biso ka ba petit nzoka mikolo na yo o ko na kisa so voyage te mozo tuna biso o baba ni nyasima ndoko za mutuka wana biso kasi o kata kokombeti so baluki be na munganza e boye ko za desa biso mikoto weli mbangu bitumbe tiki na sima ozoma na ngolo kumu non so ko za na mbongo ko maltraiter batu te pona musala yaka na vérité pesa bango reso ke basalo ko langa chance na ngande monani nzamba sale bango pe un jour e ko ya o was un millionnaire mais lobi pe kuna ko kita o mususu pa mati nzamba za très suspect e bele to ba bango ba patron lo basuka wapi to mona bango o to mona ka pia ka sa venir via tanga te bololo ba comment vie kaka ye et bele pe to mona ka bango ba français ba likana TV ba tanga te ba kota cour l'histoire da poka ba récupérer français ba comment lo ba tanga to ye bibino yo na kama na mwana poto mundela so ba français makasi ba benge illettré ndabi mutabi français bibi illettré mukile kokate mutaso ba français salingala me ba finga illettré nga parce que illettré na ezawa wapi po français na français ndazo bimisa sakana yo to bilingala mingi ndo sa bolole na ko balingala mingi me makamba viko leka mutata atanga challenger o mboka moka ba point kolanda munene na terre to ko mela pema tela remplacement na ko tshela biwa wapi nde Kongo eza biyaya Kongo so ko sakana ko mela pema ko dine bali mozotala otamele muke otemi lokola ko ya bungi nazo bisayo yana banzema musu photo pesa ngba tshaka na église so banzemba mawe ezaka nako banga te banzemba na kota na église batshenzembo batutuka nzala ne bimi parce que mibali balela no kite mibali bana no ngisa mitu wa sasa ba difficulté na tambaki yolo na keti njili na kukufa wana makanisi ngana kukufa wana ntemboke zotoka nako banga wana banaka nzambe nanga ma misu kwa okoyeba lokati bonde akosala aza challenge yo
Pour l'église, comment tu prier? Ouah! Si tu as un nzembo wana, nzembo ezaka pete wana, na ko banga ba matanga. Ba mama ne bakanga motema te. Wala kuta zongulima na mabele. Nzambo lakaki e, nzambo alakaki. Alaki oni. Bato ya lakanyos. Na je so comprendre. Na ote yo polele. Oye mukili koko yo moni awa. Ya solo vraiment. Comment tu sais na place to zo mona yo zana makamandoto. Vision. Na je bisa yo. Yango moninga. Na koma article 1 bar 0D. Ochola te kolonga izanga. Na kabeli nani ngapo yo kanga kilo so ntsela nganga. Kopi nazo sala izanga. Na tambola ba makolo mususu omena nazo kena komi kolika mutazo ki transport. Et puis ça na komi na kota ala ronate na tellement no pembe na comme si mutu ko vendre la terre ça deux fois. Ba vendre ça ka boy. Ngamo nazo pepula ça ma peke ko vendre na mutu beza. Ata 15 fois. Pour ma peke si la solo peut toki mingi. Pour ça moninga ma peke toki me ba loko so ayaki mingi eko dame. Mais so na mone ka uki na bonki chemise na lemboli mbebo. Na juma na mobali mais na luki mutuka moko na teme na ko motela kwa mwasi na longo ba omani ko toka ate ka uki tika ka ayaki makolo. Longo la gango penda bien. So tango ko ta tuni oye waka bakitinga awa ndoka na tambole beleti ya awa. Tuona ka bomba ngana salango na bango polele. Ngana kenda ko taba kutu ngana kenda ko tande ko nga yo kutu batu bazali ndeko na propre azana mboko maboko kabela yo mwana na yo kisoni. Mwana na ya mwasi. Akola pete. Ana mo ba 16 ans. Atali kande oncle. Mama mukile mabe. Akio so 2000 na passe bi oncle baksa ticket. Mais ndeko na propre apimelo ticket bato mukili. Bazatale bene ba famille. Obi na zo 2000 bo pecha ton na zuka na bika. Na zin on a bako ba merci à makasi po aza mwana. Na bika te kitoko. Po so bi na mwana muke merci e makono kabibo kontina nae. Na zin ndenga maseki pa pressing na bika ka kitoko. O comprendre? Mais na bimi na 2000 wana so na pete 2000 kenda ko bomba nga butu mobile. Mama. Na bimi bo e pa na tali nzela 18h20. Nathalie penda trajet na zo keninga bi oso na meko zo transport à 500 na baby copy. Lezo quartier yebito zo tuna batroko zo lukamu. Ah so koti boko bima wapi yo ka bango. So koti ka bima ka mombere. E bale ma ezato ka pomo ke sana meza na ngoli yo basenga mbongo te. Yo msisi. On dirait basenga ka moninga bien zelate. Ozo se prévenir libéra. Nga desa nguba. Non ka kotika desa nguba na. Ngapa na sakana te vome na dinda mena katisa. Challenge ba mona nga poli me oni na liki na mai. So ko tuninga binga taba mvula ebetaki me ko sasa mvula ebeti te ebeteli nga ebeteli bino. Ngayo na poli li wapi. Seke mvula ebetaki. Tuna batoto sakina bango to poli ebele. Sakana yo. Challenge ya tembe. Gabi nzao na okende to ka bika point ko mba senga katote. Na boyi deseka ekatana. Si mana jukulala mulai. Ena kana atoza na voiture moninga manfu. Malem. Tindako. Sora ko pembe na parler le ki kota boulangerie. 500 ko ya bis ndo 500 ko na énergie. Moni 500 na ngana pepsa na bis. Sko na kena boulangerie mapa ya 4 ya futi. Ba cheringa 5 na pona ba weza na ba boss. Ba boss mo ezaka kilo kuba boy. E wana ezaka na avantage. Et puis ko lingaka mapa moto te ezaka pepele somba we lala mingi ko makilo ezaka kwa kibuki. Tolia pete. Mario peso ba shemanga. Somango ya 400. Luka 100 francs somba sukala ba jeune fille bateka na body te. Ba nga koteka te ba nyokola ba client. Kende pa ba Youssouf ba waro ba yaki sasa ba sala ba boutique na quartier. Bateka ba sukala 100 francs belé. Et ça na mingi na ba loso. Ko banga te pela la place moko yongo kutana ki. So poche na tiko panza ngote mais là bango ya ko kende côté na yo pe ko côté na livraison. Yo kanga sukala ngo pesa ka soko sombi ya salfa tema batekelo bien yo mo kutoza mukome na nzosa kana ngolo kwa jemba muke obwaki oyambi bolo za penda ataka na kosi na yebisa yo biyaya kongo elingi bisa te bokufa ka te ka ba plainte ngo bozo kufa ka no kibino yo antina bato ba ju baleki na pete oza mboka mbamba obinga na temu kana moni ngungi na boma ngungi na bangi elongi ngungi changer oza tike ngungi azo so na mawa saka sali 3 jours aoli ate yokanga peito za mutu soko pesi kaliki na oya muke nzamba kufungolo bien
tika makama minene na place danger eza okokufa na lokumu mena na mposhi eloko te toi na lero calcul soko na ba no clair kima ba camarade malobebele ko mema ba on bisiko zalaka te ba ko cholo pamba sozo kanga lingaka mutu azo comprendre passe ya bato wana vrai mutu na vie keba na mutu bo tambela moni kamie kufi teka somba mbwa memo ko tapina pusu ana ngote aventurier vie eza bagarre ozo mona zo meka betele maboko wa telemi place moko rien tika omoni mutu atomana nzela atomone tricot elemba amemi bimema mema ko wolola ete mama na mona kabila bakendo teka bakiti e bukana 10 mukolo mamemi bakiti mama yozo mone pamba bakiti azoteka obi engagement za nangote bana mwana kangama kino hôpital ou bien mwasi maladi ou abala mwasi mepiaka azaki na mbongo projet azaki na ngo ekwe po bino ko kansaka mutu nyo sa chama si na ndako soka za piaka seka kelela eza ba contre temps makamu soko za na fa normal ndeko no propre kosi pesa na bakisa boy akena ngo libela mama mwasi akosenga pe bino papa nana likamoko tel to bala mwana ngabo kelanga 100 mama bija famille ya ngolo kwa mabina sengi azongisa ko akozongisa yo pesi mama azongisa ko minga ngambo ko ton pe copine ko mavanga mapo mona obo ya mwasi na bana ezate tamandolika 4 jours mia oya yebita cholio oro obimi piaka na intérêt makambo bimaki ya mama mukilo yo na ba no clair soko lingi okoma mpaka na vie omona bolamu nzambe ato prier penza te tambola na respect ya mutu kucha tatanga tataza zoba tazana na takola mazapi yake soko tosi bango nzamba kofungola yo na pesi bambote nanga na Nancy Fangondo en direct des States bambote belesi kezwami en tout cas umela na pesi susu bambote nanga na visa Schengen en direct de Paris mokonza Colombie du Nord bambote belé tonton na pesi susu bambote nanga na Gianni de Londres hein ba bon séjour nous na Matadi vraiment bambote belé sans oublier Prince Molato mwana ba mama cordon bambote belé na bosanité ya papi viranga papi menayama boss a mwana mukie papi menayama merci beaucoup toleka implice penza vraiment papa to comme na biso na suki mission so za loba mo asuko ko be sabato et sala biso bien tana pesi ba suki za na pesi ba tunanga so bambote Eric Manzaka samba pambola yo ndeko nanga pati luka merci papi Emmanuel Miyuna batika yo sans oublier la PSP moko Peri Mosengo nande konanga Gianni de Londres bambote beli na matadi vraiment na PSP susu ndeko nanga visa Schengen de Paris mokonzi ya Colombie visa Schengen bambote beli place za mokonzi ya Paris Oumela, vraiment, tous ensemble, numéro nanga plus 243 84 75 18 112, vraiment base. Na yo moko pe Betty Molato na simabilité ozaki na Ouattara na batutu bazalaka ba challenger. Ko matia batakwata. Donc base. Maman merci à base ande makambo ande base. En tout cas mbote belé pa Gianni de Londres. Bon séjour nous na Matadi sikezwami en tout cas mingi ya kolobezali yo yebi kande to yo kanakiti et Simba et qui est bien sans oublier visa Schengen na kata Paris na Colombie bambote belé. En tout cas abonnez-vous massivement pour que vous n'allez jamais de sans oublier Prince Molato.